Merci fidèles internautes, vous qui préférez www.congomillenium.com. Mais oui, il est l'heure de suivre votre émission préférée, Tolo Belango, ou parlons-en pour les francophones. Tolo Belango, parlons-en. Aujourd'hui, nous parlons d'un phénomène qui bouge Kinshasa et pourquoi la République démocratique du Congo. Il s'agit d'un phénomène qu'on appelle Oudjana. En fait, c'est quoi Oudjana? Où a commencé Oudjana? Que veut dire les mots ou les concepts Oudjana? Banakini bazana makanise bele, banakini bazana makambo bela koloba, tokotambusa micro, bakota lisabiso. Oudjana wana eza nini? Oudjana wana ebandi wapi? Pe Oudjana ngo elakisi nini? Mbote mama. Mbote papa. Na Kinshasa mama tosoka batutu bazobete lisolo ya Oudjana. Yo po yo ki lisolo ngo Oudjana? Na yebi angote. Balobi Oudjana bana basi moko bazo yaka ya mikie boye. Ezolo biloni ni bana wana mikie o bazo botolaka ba mikolo mabala. Ok mama na biso akimi na ya lobi ba Oudjana ngonde pasi ba ngonde bazo sisa mutu. Tomoni pende wazaza ya ebi kopa ngondenge nini lekelaka ako sunga biso atalisa biso ndenge nini ezolekela toleka. Zali awa tomoni e pazali elenge akotalisa biso en fait Oudjana ngo ezali mbote ndeko. Mbote papa. Est-ce que yo po yo kielo kezolo ba na Kinshasa Oudjana? Oui, na yebi Oudjana. Pona yo Oudjana ezali pa eza bombo to eza fufu moka sikebimi na Kinshasa. Non, Oudjana eza ba bano yo ba bimi lelo nde ba benga ba Oudjana po ba lata ba single ezanga ba soutien yo ba benga ba Oudjana. Ba bimi lelo baza ya génération nini? Baza bana ba 2000 ans, ba 2002, ba 2003, bongo nde ba benga ba Oudjana. Donc bano ya mikie wana ya série 2000 ou bazo tambola sans kolata ba soutien? Oui. Réellement selon yo ba Oudjana ngo présence na bango na terrain ezo sala malamu to ezo sala mabe? Bon, ezo sala mabe parce que baza ko exposer nzoto na bango, moi si faut ba ko bomba nzoto na ye. Balobi il paraît que ba Oudjana ba ye ko tia bino mwa panzi likolo na marché na terrain netika ba yaya bo pe maté. Bon, on a pas très à l'aise, bana batu no bango ba tia mal à l'aise. Yo kanga na au terrain. Oui, nga pe na za à l'aise. Conseil ni européen na ba jo o ba Holanda ba Oudjana. Batika bango ba osisa mibali mbongo na poche. Ba petia na ba oyiba mibali ba mbongo. Baza ba fo ba peti. Balobi baza ba fo ba peti ba Oudjana ba osilisa ba yaya ba mbongo na ba poche. C'est à vous de le savoir. To rotambusa ba momi ba roloba ba yaya ba roloba. To moni pe pembeni ndeko na biso azawana. Akoki pe kozala na mwa likambu ya koloba peut-être eko sunga biso. Mbote ndeko? Mbote papa. Yo po fandi na Kinshasa? Na fandi na Congo. Oyebe loko babengi Oudjana? Oudjana, na yebi ba Oudjana. Oudjana eza nani to eza banani? Oudjana ya ba petit mo ba bimisika ba benga ba Oudjana. Bano ba otaba yana ba panzi na mbanzi. Bauti Goma, bauti mboka nini ba Oudjana ngo? Te ba bimika awa na Kisasa. Baza ndenge nini bazo tambola ndenge nini ba vivre ndenge nini? Moi ba amoura ya mike ka ba benga ba Oudjana ba lata mo blo mo mikuse. Da somonika blo ba mo ba lati blo mukuse seke ba Oudjana nde ba ngwana. Sans soutien ba tambola ndenge wana? Ba tambola ka bongo. Parce que ba bi pare ba yaya ba komo préférer ba Oudjana ke ba yaya na bango. Ke ba Oudjana nde mbana tante, ba onde ba na tamikolo, ba onde ba kaji ba yaya ba silingala. Conseil nini yo kopesa na ba yaya na bango oyo ba koma ko tambola na ba soutien? Ke ba pe ba sala ga lora ba leki, po ba leki ba na gaz, ba landa ga ba leki nde ba ya. Et bongo ba chéri to ba momi to bandeko na biso baza na poto nono ba Kinshasa te ni no koyebisa bato ba bonga mako ya Kinshasa par rapport à terrain ndenge ezoleka na Kinshasa. Bango pe ba faire comprendre ba landela ga ki ndenge tambola za actualité. Dans le monde ndenge changer, monde changer kaka. Moi si sans soutien. Balobi Kinshasa moi si sans soutien sur la tara soutien luke sika na yo petit à petit papa na biso aza aropesa pe moi conseil pona makambo ndenge ezolekela. Bonjour papa. Bonjour. Papa yo po vandi na Kinshasa? Na vandi na Kinshasa. Phénomène mo ezoleka mikolo na Kinshasa bazo benga ngo Oudjana. Oyebi yango? Na yebi yango te. Balobi bilenge basi moka mikie série 2000 2001 bazo tambolaka bazo lata ba soutien te bango nde bazo benga ba Oudjana. Yo ki yango te? Na yo ki yango te. Conseil ni no kopesa na bilenge basi wana ya mikie bazo tambolaka sans kolata ba soutien balobi bango nde bazo pesa ba papa liboma. Conseil na koko pesa bana wana. Ndenge eloko bazo sala eza mabe. Pona nini elateli na bango eza mabe. Elateli na bango wana yango zoyoka ke ba viola ki ngai. Ba violer yo pona nini? Pona elateli no mabe. En tout cas na sepeli. Balobi bino pe ba papa ba komo landa ba Oudjana parce que ba maman on dirait agissait pour ça ni.
Ah, papa ngoto kesenia, il faut tala papa ngwandenge nini. Oh, Olanda mwana. Merci balobeza likamba papa na papa ndeko na biso pazawa ya mota soka ko kanga mwa moteur to yo kapé point de vue na ye. Bonjour ndeko. Bonjour. Yo po vandi na Kinshasa? Na vai na Kinshasa. Oyebeloko babengi ujana na Kinshasa? Oui, tozo kango mikolo. Ba ujana nde banani? Eza ba jeune fille mike bazokola mikolo yo soi-disant bazolata ba soutien te. Donc bazo se comporter na ndenge sengeli na ndenge toyebaki na ntongo kala une jeune fille azobomba nzoto na comme il faut mais bango baza ko se donner na mutu nyonso. Donc pour yo ba ujana wana bazali bano esengeli to encourager to décourager. Ah, kuko décourager ces hommes qui il faut que tout balanela bango makasi vraiment balanela makasi même gouvernement ata likambo oyo eza malamu te. Balobi surtout na quartier de na Kimbuta précisément balobi soko za ujana te balingi susko mona lokola mona mwasi te na Kimbuta. Eza biloko ya ko encourager kutu te biloko ya ko décourager ndo lobaki il faut gouvernement atala azongo eza les choses sérieux au jeunesse eza ko ne ko kufa malembe. Conseil ni no repese na ba parents bazotika bana na bango basi batambola ka sans soutien pour ba benga maraba ujana. Conseil eza ka ke ba parents bazo soin ba jeune fille bazo soin ya bana na bango. Enfin, baby c'était jeunesse congolaise. Conseil nanga ezaka wana. Tozo ke malembe abito rolandela likambango to lobelango tina suka to redécouvrir vraiment est-ce que ba ujana ngo esengeli to pesa bango tamba continuer to décourager pour phénomène ngo sila to les 14 bandeko bazana makamba koloba. Ouais, mbote mama. Mbote. Yo po zana Kinshasa to uti Bandundu. Nazana Kinshasa. C'est que yebi loko babengi ujana. Bon, effectivement, les Ujana ezali équipe oyo, équipe mo encadra ba mineur. Mais na lelo on est tokomo mona Ujana et komi ba petite fille ba kola mikolo ça soutien. Ba komo benga ba Ujana. Bon, on peut na comprendre te. Donc ba fillette wana o balata ka soutien te, bango ne bazo benga bango ba Ujana pourquoi? Parce que balata ba soutien te, ba ozaka tolo bongo, alati sengle, n'importe quel lamba lata mais sans soutien. Donc ceux qui ont lati soutien aux ujana te ceux qui ont soutien au komi ujana. Kola ta bien payé, n'enga lati na ngabo lati na normal. Mais au moins appelle maman mukolo pe. Ndeti soirée ujana moi uta koleka kimbuta maman mukolo pa comme no ujana. Donc ça maman mukolo ba 40 ans pe komi ujana. No ujana bazaki bele wana ba ujana. Ba maman sans soutien. Ba maman sans soutien. Parce que zo lo belo ndenge nini ba ujana ya mikie mais na kimbuta ba ujana pe ba 40 ans babimi. Bon, c'est dommage parce que ma maman mikolo ne ba koki côté ya bano amike ba nsima mais c'est dommage to ko mona ba maman ba ngomba pe ba ngomba maman ujana dans les claviers. Ba tumsu ba maman wana ba koti likambo ujana parce que ba comprendre que mabale komi en insécurité ba papa bazo luka ba ujana vaut mieux maman akata soutien pour papa bimate. Et ça sens c'est ba se comprendre nete na ba couple na bango ceux qui ba dans maturité ba se comprendre et le rezana ngote. Bongo bino ba yaya ba ujana wana bazo bangisa bino te mo mukie. Bon, nga ba bangsa nga te po ba bangsa te po ba esa nga de pasinde kotala ba jeune fille ba ngomo pena ba ndimi pena ba benga ba pena ba ujana pena esa nga de pass ba bangsa te mais esa nga de pass. Conseil ni no repese na ba jeune fille wana ba ujana. Ba tanga classe avenir examulai lobito yebite ba tanga de classe. Batika ba koza ujanez batika koza ba ujanez balobi botika ki ujanez ba ujana na Kinshasa toyebaki ya ba 17 16 to 18 ans mais na Kimbuta ba ujana ya ba 40 ba bimi tomoni ya pesa pembeni akopesa pe makanisi est-ce que ya balobi likambo ya ujana na Kinshasa yo tant que vrai jo elobelo nini est-ce que bango to bango te ah ezane bango ba on ba bombi Kinshasa minto ba on ba bombi Kinshasa boto lobani makambango za bongo et tambusa mara bongo soto sani to mona ngo e kamusa biso na biso to kola ke zaki bongo te mais ba lekyo ba na sima ba yeli biso ba jewana siko to sani mama ye moko na tiki na mupende libanda mwana pa obima nda kupewa sani fatika ye moko permettre ala ta bajipa mikuse makama mikuse nyoso tu peta mona ki mabele telema fois sani ni ala ta ne bongo po ba ya ba mona ba ya siko pe ba se pelika bongo ujana ngo so mema biso ka bongo photo sani Bil pare bino ba ya nde bozo encourager bana wana mikie parce que bozo zwaka bango to encourager bango ndenge nini bana ba parents bango ba bimela banda kunde ba papa la bango biso to encourager ndeni papa moni mwana bimi bongo siko to encourager ndenge ni c'est que parents ne muta encourager biso to zuye kaka mais ba to encourager za ba parents parce que c'est là yo ki ujana eza photo eza vrai ah pas na eza faux
eza faux makasi eza bien te eya faux mais sikoyo bango moko baosala yango déjà bino mo boomona yango deya ndenge ezosalama makambo yango ndenge bandi ujana lelo ekomaka papa mokolo ujana oyo biso bagene ujana seke normal na comprendre te mpa na ngai na olobani balobi na kimbuta mpe mo baujana mpe ya ba 40 babimi mama mokolo ya 50 ans kilo kasi te kuna eza mama comprendre ke naluka nanga mpe mwa butu nanga mo boye petit mo boye asalaka ngai papa pa mokolo mpe alingi mpe kaka ujana mo boye asalaka ye seke yango wana nde bacomprendre ke vinde eza wana ujana kua yango toyotala bango kaka balobi totala bango bakosilisa yango baya ya fo bakota likambo yango bonjour ndeko bonjour toyebi te phénomène ujana toboma yango to totika yango ekontinue bon mpona nga phénomène wana eza phénomène me okoboma ezobebisa merci ya jeunesse mboka ekoki kotambola boye te na biyema na vraiment tozodéplore mpo komona bana bazokola respect eza te devant baparent par rapport à biyema na bango nde tobenga bango baujana wana eza comportement à déplorer gouvernement fait charge nango vraiment baluka ba moyen possible pour na kotelemela yango po ekomi scandale tokomoka soni devant ba petite sœur ba parents komi pasi kotala mwana mwasi na misu po systématique na netika coopération kata soutien donc opération wana na ebisio tozokamwa tozolela mwana mwasi mwana na tongo devant bandeko na ye soni ezate sans soutien sans kalba telemisi donc on dirait azobenga bino boya naza na besoin na bino vraiment donc eza kitoko te baleki ba changer comportement toyebi que à chaque époque ezalaka na moi génération mais oyo ya ba kecho ya jaune ezobula oyo ya ba ujana tozolela ba petit bakomi kobula na sa soutien na tolo donc ma trop ba petit bazobula sans receveur bazobula donc sans receveur en tout cas on a rôle ba ngwana abi Kinshasa ke ba petite bazobula sans receveur est-ce que ba ujana bazana temps to ba ujana bazana temps te ndeko pona yo moni yango ndenge nini te père nga pona nga na Congo ba ujana bana top makasi donc ujana na minute oyo bana top vraiment donc na mone loko olobela vraiment mingi te ndeko balobi ba ujana fo balongwa tala kaka bazotambola sans soutien sans kalba so balongwe batika biso na banani elanga yango ezoya malila mbula yango to sa ndeni donc ça ujana Kinshasa mobulu mais to vivre te po ba ujana bazala mais yozo comprendre te ba mama na biso na ndako bakomo déclarer ba papa bazokima ba olanda ba ujana yana basi mobo ya mabende te eza nde basheri oyo biso tolinga yango kombo bapesi bango baujana basheri yango baza ndenge nini baolata ndenge nini basheri yango donc mwasi oyo moko osepela na ye to mosusu alati mabe to mosusu alati bien yo mo motema na yo esepela na oyo olinga yango wana opona balobi eza likambo kopona na makambo kolinga ndeko mpasa kote oyo masolongo ya ujana ezoleka ndenge nini bonjour ndeko bonjour papa yebisa biso na likambo ya ujana ngo yo ezolobelo nini ujana toyebaki eza ekipa bana mike ujana lelo ekomi mosusu donc asamba ujana kongo ekufa sa ujana mobulu bazwa politiki batika ujana bazwa politiki batika ujana vraiment bango dans na Congo c'est bango ezolobelo ndenge nini ozomona bamama na bayaya na biso bazolela na bandako mabala bapapa bazokima likolo baujana bamama siko bakokoma te donc bamare bakokoma te donc bana na mike wana donc bazoya na bilengi moko donc mystique donc moi donc bililo ka mike banini donc sengle donc moni libala donc pentacle balobi bino na kimbuta bokipe te komi na baujana ya ba 50 ans mama ya 40 ans mais azwi pe soutien kati yango kaka po ana choix te papa kimaki c'est que a faux maman voilà ce que donc c'est que vraiment a faux maman donc un bon maman jamais ko ça makamba bongo donc pona yo baujana batikala na bango batikala bakende ndeko lobi baujana bakende te batikala to tambusa maloba ba mama pe batalisa biso ba point de vue na bango bonjour mama bonjour papa mama ezolobelo ndenge nini te ozomona bilenge basi lelo bazolata malonga te baobenga bango baujana eza pasi mingi na part na biso komona jeune fille mo boye to moi donc disons moi na mwasi kaka aoke na nzela exposer nzoto polele do bamona ye bana dernier eza lisumu po bible nzoto mo Kristu nzoto ezali tempelo ya molimo mosantu ezate ya ko exposer ngo ka ndengwana na bakombo soki ujana est-ce que muto a raisonné je ne crois pas que ça makambo wana mais faut za la ka lokwa ka bana ana po sala ka mamba bo donc pasika na mtema yebite so bil pare ba maman bozolela mingi po ba papa bakomo tika ndako bazobima kimbuta kolanda ba ujana ezo sala bino no ndenge nini
so papa mo boya sepela kolanda ujana c'est que papa n'a pas mutaba ujana po papa oyo conscience eza fraîche je ne crois pas ko komikota mais papa o azo sambela o yebi nzambe akoko sala makambo po ujana so te kaka bana to bota mwana na ndenge na commune rebelle alika mikomisa mama na ndenge sala sa makambo wana. Mais il paraît pe balobi même ba mama pe romona mukolo pe na âge à 40 ans mais misali ujana na balabala. Peut-être ba mama ka nde ba mama mususu mais ndeti nga boye je ne crois pas na epi na kotikala atako ba bandeli mukili na kotikala kolata ba biema mwa bongo. Bandeko tuzoke malé na suki émission na biso, nous allons prendre juste la toute dernière personne comme ça to mekako boucler élément na biso lelo. Bonjour ndeko. Bonjour père. Yo povani na kati ya Kinshasa. Na quartier. Yebisa biso na likamba ujana ngoza ndenge nini? Mamba ujana ngana moni pona ujana fubaza na bango sa bango mboka etambola bien te. Donc politique soki ko bebe banango Kabila soka ko tikala tikala me ba ujana bakende te. Kabila ne soka longwa me ujana bazana bango. Kabila kende ujana tikala. Sa bango mboka etambola bien te. Omona ngote sa bango mboka etambola bien te. Fo bazala kaka. So bazana to tonda na bango esa biso bien fort. Neti ngana kelinga mama na kena mama ngana linga ujana wana bo akatinga bien. Sa ba mama saba ujana do vivre bien te ba mama bakulunga baki ba mama ndenge bazolela ba bi ba ujana wani la tel na bango eza faux yo mona ngo photo mona ngo bien ikate po ba mama balingi ko sepela so ba pela banda kute yango moni ke père amo azo ki abima ke lukane ujana aibi ke ujana na bombe bien sans ujana a vivre bien te. Fidèles internautes, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. C'était votre émission Parlons-en ou Tolobelango, comme on le dit à Lingalawi. Tobetakililo, l'isolo, il y a un phénomène Ujana. En fait, si on doit retracer un peu l'histoire du fameux nom Ujana, il s'agit bel et bien d'une jeune équipe. Une jeune équipe à Kinshasa, une école de foot et formaka juste des jeunes bazobima des jeunes talentueux bazo ko promettre pour lobby bakoma bato na monde ya football tokande équipe wana ya Ujana ezali moko ya ba équipe oyo ezali ko pesa valeur na ville provinciale Kinshasa, pourquoi pas la République démocratique du Congo. D'ailleurs en passant nous dirons même que l'enfant du président Joseph Kabila azali pe moko ya ba joueur oyo babetaka na kati ya la jeune équipe de Ujana. Pourquoi les gens ont pris le nom de Ujana pour na coller yango na ba jeune fille? Juste parce que bana wana mike wana ya équipe Ujana bango de basimbi football na Kinshasa na minute oyo et les grands clubs ya Kinshasa ba koma kokende ko recruter na Ujana to exemple ya Futa Club akoma mingi ko salaka ba recrutement na une équipe ya Ujana à cause ya jeunesse na bango, à cause ya talent na bango et ba tu na Kinshasa bazui péjorativement les noms de Ujana, péjorativement bazou les talents ya Ujana ba coller yango na ba petite fille, plus précisément les petites filles il y a génération 2000 nzoka ba bengi bango ba Ujana non seulement parce que baza ba petite fille mais aussi sur le plan sexuel bazali active na niveau ya kosakana te habillement na bango indécent ba fille wana balataka bilamba sans soutien ba fille wana batambolaka à moitié ni donc na Kinshasa mwana mwasi oyo atambolaka sans soutien o atambolaka à moitié ni yende bazobenga Ujana. En réalité c'est un phénomène que nous ne pouvons jamais encourager. Nous militons contre ces phénomènes juste parce que dans notre culture, dans nos valeurs, l'exposition de la nudité est un tabou. Malheureusement, à Kinshasa, les gens perdent petit à petit le valeur. La nudité qui avant était un tabou, aujourd'hui la nudité n'est plus un tabou parce que les gens ont perdu la raison de vivre. Nous avons réalisé cette émission non pas pour encourager le phénomène Ujana, mais c'était une façon pour nous de découvrir ce que c'est Ujana et dire non à ces phénomènes juste parce que l'avenir de demain c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Vous jeunes, vous qui pratiquez les Ujana, nous vous conjurons yako Joachimia, yako mettre fin na habillement indécent juste parce que le lendemain du Congo appartient à Maboko Nabino. On ne peut jamais boucler cette émission sans pour autant dire grand merci plutôt à ceux qui nous soutiennent. Là nous voyons directement
mon vieux privé, mon vieux personnel, Lenx Longelo de Bundes, Sayo en tout cas Mawato, sans oublier les vieux qui assurent, les vieux qui assiment, les vieux des Ingo, Désiré Kiangebeni, Loma Kroko, les sapeurs valables, les monuments d'Irlande, sans oublier la maman tendresse, la mère de mère, la mère la plus belle d'Irlande, Mama Béa, Mama Ministre. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur www.congomillenium.com. Bye.